tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya Anise edino image toko mona sito yo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sito yo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyoso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image panja sango bilili yekola koloba vérité mama bamboma kia di franco lobaka solo mobuki lokutana ndokise moto moko tata na bino zabolo edongolo miso okoli moi na Margedon. Est-ce que na kosi di no tour du monde bakoli moi tour du monde edino image yanga motema na pesa Anise Ndombasio les Parisiens yanga motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nananya mbote mingi na balandi ya 3W panda sango ya Congo balobi ndenge kaka boyebi panda sango ya Congo za na vitesse na ndenge ya mystique babi leo tokanga bino moto nani aye kopesa biso ba impression na ndenge matanga ya Papa Wemba elekaki na ndenge bakundi ye alors moto nani tozana posa na yo na micro ya panda sango ya Congo balobi lelo aye ko panza bo lelo eza ya ko yinda na plateau ya panda sango ya Congo moto nani ya yo parole. Ouais, merci. Edi Bilili, Edino image, Edino Bilili, Edino image. Ezaka yone mutosala panda sango ya Congo. No moninga na kisano na boye nazoloba. Ezaka tu blague te. Impression zo tu na ngapona matanga Papa Wemba. Eza lokwa na wayebisa yo ke mutu nyoso tu. Eza ba ba olanda ezaka likamlo tu ba yebisa yo. Yo moko zo mona, yo moko zo ozala matoi, yo moko zo landa. Impression on repère le quoi na bag na vidéo à liboso ya matanga ya Papa Wemba ba question ba tunenga liboso pa ya Godfather mais si ko tanso na lo ba likambango ni matanga Papa Wemba lekelaki matanga Papa Wemba ndenge za wana lekelaki na ina lo baboye avant na pesa impression Papa Wemba abotama na Congo Papa Wemba avana na poto Papa Wemba avana na Congo Papa Wemba mema batu na poto Papa Wemba bato ya mema na poto bazonga na Kisasa na bato ya mema na Kisasa oya mema na poto bakufa na poto bazali neti ba demukuse demukwata Yves masoleze beleto olobelango sima bao bakufa na poto bao pe bazonga na Kisasa bamusupe bakufa pe na Kisasa mais Papa Wemba yemo kumuta mema bato oya atamuse ba mokili mobimba ayo kufa na Côte d'Ivoire mais pourquoi kufa na Côte d'Ivoire akufa na Côte d'Ivoire pa nini fo bato bayeba likambo wana elingo loba nini mais na kopesa réponse tam susu na masolo kana na loba na question oyo tuningai mais likambo na lingana loba impression on a pesi ya matanga ya Papa Wemba batu tu ba monaki batu nyoso bango moko batalaki ndenge leki ponga zaki en direct to moni ba gloire le grand bulu kutu bazalaki batebele mais siko likambo na loba Papa Wemba liwana yendenge ya kufina na loba tam biso to kolaka ponga na banata on a koli Papa Wemba musique na ye na mana oyo depuis na ba 5 ans 6 ans maintenant ba na histoire depuis la découverte ya Mbushiri ya fleuve Congo ti lelo nde toza boye nde tolo babo banda Mbushiri ya fleuve Congo tant na lo baba batanga histoire ba yo ba ke non dekokao yo ebite ke dekokao biso tant tokola elingo lo baboye banda époque wana ti ndenge Papa Wemba akufi na Côte d'Ivoire ezala na mutu akufa bongo te
donc ebembe papa wemba na olobela liwate ni moyi mais na olobela ebembe papa wemba et ni fuli bibembe tout banda époque wana tilelo banda époque oyo makambo banda ona olobaka no etoka époque de kokao ebembe papa wemba ko et ni fuli bibembe nyonso tout depuis époque wana et puis les deux pour tout le comme non alobela ka ebembe papa wemba ni fuli bibembe ona boyebiti ba nani natanga bakomba batuté mais na lobi banda époque wana tilelo ebembe papa wemba ni fuli siko biso batu pe totikali vivant et banda pa na ngamoko na nie fuki kutu donc na nie fuki ya danser donc ebemba papa wemba nie fuli bibembe na bino ezala yo biso nanto kufite mais to nie fuki ebemba papa wemba nie fuli bibembe ya batu tout na Congo et puis non seulement na Congo même na monde entier batebele ba nie fuki banda pa na ngamoko ata yo talanga nie fuka nie fuki di na kofi pa nie fuki mais na lobe na nga yebi mukolo kofi okufa nga ko neza bo kofi tangu sa okufa na 90 ans tangu sa okufa na 100 ans mais na bi oyo nga na moni na minute oyo ebemba papa wemba eni fuli bibembe nyonso na ba ba kufa de pepo ka Diego Kao na biso bato wa vivant papa wemba ani fuli biso yo nie fuki di kofi na ebite na ngolo nini mais ye mongo atalaki amonaki akufa na ya grand prêtre ba kolela bien mais nie fuka ko nana ngo soko loba sune matanga papa wemba omoninga ni nzabo mikolo kutu na komi soko mengo finga ngo bengo loba na ngai na likamba loba te na otunuka kesemo bakokunda yo lokola bakunda ki papa wemba pe bemba papa wemba ko nie fuli bembe nyoso yo na ngato nie fuki nani soko loba batala bino bonie fuka babife na nga oki champagne le Switzerland talaka mutunani azo panza pokela ndinga mukete étoile d'amour na Bordeaux moi ça makolomilai la fille à longue jambe talaka mutunani panza azo panza pokela ndinga mukete babi panda sanga Congo vitesse à danger ndinga mukete alors mutunani nalina yeba sikoyo liwa papa wemba était ba musicien nini liwa papa wemba mais liwa papa wemba côté ya bilo ba musicien nini ba musicien liwa papa wemba côté ya bino boni efoka bo salaka nde bo salaka ba jaloux entre baninga mutema mabe contre baninga bolena ka bambongo contre baninga bo sala ndenge bo sala ebembe papa wemba côté ya bino longo moko te la landi na moni ba sai na moni ba debele pardon na tangi koma mutu mais batebele balobi ke bemba papa wemba ete ya ba musicien mama bebele mais bemba papa wemba côté ya mutu moko longo moko te bazala ndenge bazalaka ba vivre ndenge ba vivaka po changer loko moko te mais ba yebaka na mutuna bango ke ne bazana bazaya ko niefuka baba niefuki di o comprendre sai niefuka we rason niefuka jipepe niefuka bino tubo niefuka parce que celle comme papa me côté ya bino ke no bo niefuka e bemba papa wemba likam na kolobe côté ya bino ke na bino na biso na ngai to niefuki neti ngakuko niefuki di elo na olobala bino yango wana sele ko bemba papa wemba côté ya bino mais otikala kana makamna mino bozaka nango wana pe bemba papa wemba e laxi bino logo moko te poso na lobika na botika to sala boyokana ke bana mbula boni bana oloba otilele zaka te mais bon nefuka c'est tout mais papa m'a dit dans l'enkoro yaka Nembabi, momoni mani misama kufini bakundi bien pas que c'est rabiso en Christ. C'est bien. Mais papa et maman comme nous ça zaro le salami. Attendez nga ko nyata bo le nkoro ya. Ada on tabiso yo salami tout. Netinga ko ba nyati ko. Na niepoke. Ana lo ba mangoko to ba yaya. Fulangenge. Ouais, fulangenge. Ele wala ga na mukonje. Mangoko to ba yaya. Babi fulangenge te. Kasite ebemene nyefuli biso nde babo netingana nyefuka muta ba kunna banengo na Congo ate ebema ya papa ba compara lokwa ba Mandela ba Michael Jackson ba tamine ko mama prophète bino boteka Yesu lelo est-ce que Yesu ayebi bino bomona ye amone na bino wa biso ngana moni papa wemba lenkuru ya no ngamu tatikela asalanga papa wemba boka ne be mama oyoke ba mère ba moni on peut pas comprendre yeba lelo histoire batozo yeba ngote bazongo na one de le kama kambo ele lekini tina nenga blague mais na vérité
papa oyo bazalaki linkuru yaka papa oyo bazalaki mokonzi et puis akundami koleka baroi ya Congo. Donc c'est-à-dire depuis ndeni alobi époque ya Degoka otilinga kufa na Côte d'Ivoire et bembe na ye et niefu libiso de surtout. Mutu nani na ina yeba leson nini opesi na ba saper neti ba Nikens bayaka neti ba Diden Zongo ba Finance Mangoi ba Cyril Ekina Fuma Bilele ba sebele leson ne pesi bango papa mbaki saper si on ne ba leson ne pesi bango peut-être na ngai toi d'amour peut saper comme jamais nene parce que leson ne pesi bango eza lokola eza obone question tulinga eza lokola tulinga lo bilangai na ebisa bata mabandi neni makoza suki oyo po basanola nenga na osanola obe bato bazangi mandefu baye baneni makoza mandefu oyo o comprendre ba saper conseil ninga na kopesa ba saper saper ayebi ke papa mazaki le roi de la sap mais lo na oyebisa bango bakulelo na beto bakulelo ono na beto bazilongo wapi bazilongo basa bakulelo sapato na beto na makolo na nga bazilongo wapi ne sapato bazilongo wapi sapato bazilongo wapi oyo bakulelo yo na ba sapato bazilongo ta chaussette bazilongo wapi yo on dit la chaussette bazilongo wapi mais so balingi bazwa biloko nga na beti bakulelo adanjonga na beti oyo ozongo na mama yaka misiki oyo doki faut que la musa americano production bayoka papa yo wanenga bwaka ye bala musa linganche bakero la musa yemo papa va kufa bona sapato Alex bango magazine na kota pona somba sapato mais kasite bakulero yo ne ba biloko yo beta kamana kasisiko onga na beto bozula wapi ota la forme bo comprendre siko forme mna beti bapata bota ka ba forme siko bakulero bozula wapi ba mkoto banini ba forme ndenge na telembo bon luka place bozo on bokela msa papa mbobe la msa americano production obebo tuna batu mususu ba yebi te ba Lexi maselina kolela bala sabino place ni magazine nga na kotaka on na somela ba couleur na ba sapato na beto danger et là on a essa minoka ya ngwana boluka magazine oyo ba couleur oyo boluka magazine ni mbozo sapato unique et puis papa mbaganga pour la sapato Ogi champagne, assise. Ah ouais, assise voilà. Ogi champagne. Ogi champagne. On demande ma couleur. On demande ma couleur. Yebela. Parce que nous on coûte comme ma couleur rouge là on. Neyo la takawana. Kasi manga mo yango te. Système kaka. Batala sikoyo. Oh deux fois coûté. Ogi champagne. Place aux ago to bambota trop. Toujours pendant Sango Congo, tu continues à me dire pendant Sango Congo, toujours pendant Sango Congo. Alors, Mutuna ni nanaeba, Sokio, Zaki, Vie Masia, Simaro Masia. Nandenge, Amoli papa mbakufi na misu na ye. Olinga koloba nini? C'est simple. C'est simple. De toute façon, Vie Masia, Nenga Zawana. Salut Massia, le grand Siméon, le grand Simaro Massia, poète mounene na kata Congo. Mais nga za Massia te pour répondre à la question on a yé amuni makamuna nenge na yé. Mais le retour de la question le quoi peut mutu na peut répondre parce que la tag matanga en direct. Mais on a dévolé, il y a répondre pour la Massia. Au moins Massia sonne tinga na zalaki natanga vana na kata salle eza na palais du peuple eza na église na ebite so na mona ke bien église mais na ndenge na ngai nazolobela nga na za yete mais so nga za yipe Masia eloka liboso na premier volet nazoloba na linga na regretter leki ofala kufa liboso na ngai leki oyo poni akufi nga na moni poni na moni ndenge papa mbakufi soki na za yipe Masia. Parce que ça n'est pas logique. Mais deuxièmement, malgré mon a regretté qui obé a koko regretté parce que Zaïnga m'a regretté. Na deuxième volet nango, Vemasia eza lokola neba lobaka bato batanga la Bible. Pour bino otanga la Bible mais otanga comment nzambe boyebi nzamba ngote. Balobi toute autorité vient de Dieu. Oh non c'est kangami na se yango kangama na likolo. Boyebi ba passage wana. Vemasia tanga moni papa mbako kufa na koloba boye nzemu na déjà yembaga no ata ba boke bembe na ye ayebi ka kopola
kasi na kopola wana ata bato balele te banzeze bakolela déjà eza réponse à dire mona ya sala. Deuxièmement, vraiment si amon likambo monene ona na mona na vie na ete liwo ya Papa Wemba elingi koloba nini? Elingi koloba ke vraiment si aza lokola na époque ya Bible Simeon oyo azelaka mona mbotama ya Yesu azaki mutakufa misu metango bayelaki mona Yesu asimbi mwana lobi nde naza boye eloko na ilaka on azali kozala mona yango so na okufa na kufa na sengo Papa Wemba vraiment si anenga moni Papa Wemba kokufa pona ye akufa na sengo akufa pena na sengo parce que amoni likambo oyo ya zela na vie na ye amona ezaki nde liwa ya Papa Wemba nde na lobi eni efuli biso nyonso tu tondi efuka donc ye amoni likambo monene aza lokola Simeon ndenge akokufa soki un jour malgré nakoyeba baliwa na ye balobi ona akufaki te ezalaki amona liwa ya Papa Wemba kufa ya Papa Wemba to amona ebembe ya Papa Wemba oyo eni efuli bato donc soki mokolo akokufa akufa na esengo yango nalobi na place na ye te me nalobi na ndenge na nga ndenge nakanisi donc soki ezalaki mpe masi akokanisa mpe ndenge wana soki akufa na esengo parce que mosala oyo asali yango namoni epuis mosala wana alemba yango te asala yango ntina dernier souffle na ye de vie soki akufa na esengo mpo amoni déjà liwa ya Papa Wemba ndenge eniefoli bebembe ya bato. Toujours pendant sango ya Congo continue musala na yango mutu nani lelo azo panza poke na ndenge ya mukete babi botala kaka akopeni suki na ye na miso ya bato nyonso bakotala ye donc kokamwa. Alors dernière question na biso yali mutu nani prophète moko tomonaki na télé alobaki si Papa Wemba zalaki abengamaki na nkolo Yesu kasi na suka akomi na ye ndoki Satan kaka ndenge ezolobama. Et puis nabaye babengaki Papa Wemba aza zoba na sima ya liwa na ye yo otei bango nini? Merci mingi edino bilili edino image panza sango Congo question tout est très bien mais prophète azobela Papa Wemba zaki mobiangami et pas ya Nzambe na ebite soka yoko li Bible ne lobi atangi des passages aleka na ba télévision et internet pour loba to bana msuto moni o bazoloba o Papa Wemba zaki zoba botaki asalaki boye azongisaki boye ke Papa Wemba zalaki boye azalaki satana ya suka mais prophète on a déjà o azoloba wana nana ebi na Congo nani ayebi ye nani amona ye yazote nini azolobela nini parce que les camelots sont zoloba faut lobela on a tinati ye prophète on a soka kufi lelo nana ngako yeba nana ngaya okune est-ce que yeba ko okune lokwa bakuni Papa Wemba azade yako nifuka omoni yo prophète nifuka place ozali pecho loba ili solo ala azakutu mwana mukeo bazoloba loba Papa Wemba aza sata zaboye anifuka balobi boye eloko bakanga na se yango ikangami na likolo Papa Wemba tobenge prophète obe tobenge mwana Nzambe tobenge mwana Satan po batulu sutu ya lobi aza prophète Nzambe nenga bige Satan Papa Wemba za prophète ya aza mobenga mi ya Satan yé mutaza Satan obe Papa Wemba mutaza mwana Satan. Faut te comprendre makambo ki prophète na yo to makambo noko lobaka makambo oyo bato bakolanda bayeba balanda bayoka balanda ba comprendre likambo yo lingo loba yoko loba ke Papa Wemba za Satan yoko loba ke Papa Wemba mais comment nana ngo balela na mukili ndengwana oyo yo nengo za prophète na ebite so komono na ebi yokutu te déjà fafa na nie prophète wana bato ba oloba pona comment Papa Wemba bava na nie na loba loko moko boyo muyaka apusa pusu bato baseka ye mais lelo to koma komona bangala baluba bazombo bikolo musuba ko apusa pusu to betela maboko obeto betela muyaka prophète wana to ebieta akanga munoko place azali so Bible na des passages ad la kisabato oyo bayebite oyo ya kolobela mais pona makamba Papa Wemba ayebake Papa Wemba depuis époque ya Degokao tinga koyaki na Côte d'Ivoire et bembenaye et ni folie bibembe nyonso biso be batotikali vivant na ebité après 5 000 ans ou 10 000 ans mais pour l'instant on a yebi mutako lo bazate et bembe ya Papa Wemba et ni folie bibembe nyonso ni fuka
biso nyonso niefukidi nabeta nzembo bango bazoyemba banzembo mpona papa yemba natiki makama profete olame obeta bayemba banzembo mpona papa yemba o papa yemba aleki akei atiki biso papa yemba atika nga mokongo na okufa tant que nga naza vivant papa yemba mpa aza vivant nayebisaki likambo wana mpa mare amazon papa yemba akokufa mokolo yo okufa tant que yo oza vivante papa yemba akozala toujours akozala vivant donc eza mpe neti biso ebembe ya papa wemba enefoli bibembe ebembe ya papa wemba enefoli bibembe tout le monde niefukidi niefuka tout le monde niefudikidi niefuka ngai moko niefukidi yo moto totala niefuka bo niefuka po papa wemba a prophète aza kolo histoire bakombo nyonso aloba na vie yango esalami mopimba ndenge nyata bato basapato boyo mangoko to bayaya bangoko to bayaya bangoko to anyati biso tu na mitu na biso donc toniefuka boniefuki niefukidi boyoka banze musima mais na pesi merci na bato bakolanda ngai bo partager vidéo oyo edino image Baba Blaise Mutumbuta bawa Léon bato bazebele batomusita Godfather bato bazebele bakombo kuna zobosa metotanga bakombo sima plaisir à trop donc yemboko mutu nani mutu te mutu lipapa mutu balabala mutu loko te mutu linzanza atali kasa na kondima to bengani na kondima nga bonia fuka ndenge bemba papa yamba eyafuli biso merci ba grand bote na mbara kuziama les grands coiffeurs bolega la salami toga ye danger kuziama ambara pito na ogi champagne na Suisse Switzerland de Zurich omona na komo le français Zurich omona ngo bango no so bazawana ezalo kwa ba mams na salon côté kuna boyebiti ala château rouge côté Makade bazali bango bamona image onga na sana papa yamba na ville ya eloko amona oya suka oya mona ya kobanga amona sapato ayele mutu nana na terrain nakata Panama Sylvitica maman na Chasvi et Marvi ozamona mutu nana elonga nzambe yango wa mona nzambe te longa yango omona nzambe elonga nzambe di elonga nzambe donc plaisir à trop bon mona suba vidéo msezo ya banika takoko ya bamakambe beleko ya to expliquer ba prophète azanani to expliquer ngo to expliquer vie éternelle zanini to expliquer lufele zanini to expliquer makamnenge salako to expliquer ngo Liliana Mandangi ML boutique akanga masolo na kini yo ndem to kanga masolo na kini ko to zano mayele Claudine Mandangi mbo mona mutunani système gaga Adrien Mukiadi full boss Adrien Mukiadi mon système en et le gazambe ko yo fait Adrien Mukiadi full boss yo danger Irène Bengazi na Savini sur Orange Irène Bengazi na Savini sur Orange bon mon mutu nanya mutu li papa mutu lorote mutu balabala mayele au mon facile bon fuka parce que papa un bébé mené nie folie et bébé ya mututu des années des siècles tant que moi on a remplacé mais nous a si na nie foka bon voilà bah plaisir à trop boyebika système nyoka